Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bande konanganya surtout mbote na bino surtout bolinga mama Elianitu. Na pesi bino mbote pe merci mingi na bino sonde bo disposer ata na bino pona akotala to pona lokanga. Merci na bino sonde bo def sakanga i matu so bi allo bonjour. Ndenge boyo kakanga et puis miss na bino nde botala nga la bi merci beaucoup. Na pesi bino ka merci. Matondo, accent sana. Merci beaucoup. Thank you very much. Toi, Sakijira Waboun. Nabino nye surtout bandeko nanga bolinga ka maman Elianitu. De mon côté, ça va, Dieu fait grâce, tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous de votre côté, faites-moi savoir si vous allez bien. Parce que ceux qui n'avaient pas bandeko nanga batala anga baza bien, ezo salanga PSNO, nazo sepe la boyebi la fa passer nazaka na mawa. Ninge to bungisaka mukwa ya biso, que son âme repose en paix. Maman na biso atika ki biso. Maman Marthe, elle a kovanda na Norvège, de maman Marthe tika kibiso. Bon, pourquoi na tuna kabino? Na tuna kabino, faites-moi savoir si vous allez bien. Po, tant bino bozo talangai, boza mala, bozo pesa ma pe force non, c'est pe là. Tant pe nazo bonde la banzambe merci pour to bateli bandeko nangai o batala kangai. Bo bino na Alexa kabino qui passe tozaki nango ute koleka, maman Marthe nangai aza ndeko nanga ka parmi bino nde boza bandeko nanga nde mama Marthe nanga azaki pe ndeko nanga ata tika biso asakei mais aza toujours ndeko nanga tikali ndeko nanga toujours voix na ye eza komanke ngai mingi botalanga ta mosu bobengaka te mais mama Marthe abandaki kolekisa une semaine te seka abenga mama Elianitu ye ata 2h du matin azolamusa ngai abi ata olobi tobenga ko ero te na kobengo kaka mpona na posa tosolola mama ke son âme repose en paix nzambe apesa famille na ye vraiment kimia bana na ye kimia na bandeko na ye vraiment nzambe apesa bango kimia akonsole mpenza mitema na bango mama Marthe je t'aime que ton âme repose en paix. Bandeko nanga oyo bodisposa ta ndako na otala nga boyebi na mama Elianitu na ye tosola lisusu nde boyebi na bakemission na biso ezalaka propos pour le mariage. Qui dit le mariage tant tobalanaka après eyaka nini ekomaka famille tokomaka kofonde famille tokomaka kosala mabota. Alors toza koprepare kaka mpona ntango tokota na libala te me ntango mpe lelo na ye kosola po ntango tokoti na kati ya ndako mwasi akosi na ndako ya libala ntango nzambe apamboli abandi kopesa mabota abandi kopesa bana ndenge ya kobokola mpe bana eza important mpo tosola yango na kati ya émission na biso wana nake kopesa mbote ebele na mama na ngai napesi mbote na mama napesi mbote na mama Mati Lutula napesi vraiment bambote ebele de gros bisous ma copine je te fais de gros bisous mama la Nzumbu mama pasteur émission oyo etali mpenza bino mpenza bamama na biso bokambaka mangomba mpona ndenge nini ya kolakisa bandeko bakenda kobalaka ndenge nini bakokovanda mpe kobokola bana na ndako ya mabala émission oyo etali mingi mama Alice Ndombele bino baoyo bokambaka mama Alice yo fa vandisa bamama kuna na Evry Kokorono osolola na bango ndenge nini ya kobokola bana na kati ya ndako félicitation na baoyo nyonso tu bana babokomi malamu lokola bayabe ya Zakari mwasi papa Zakari Tulomba félicitation ya bino parce que yabe ya Zakari akomi moto akomemaka bakoko yabe ya Zakari nazozela yo yaya wana susu ndenge opesa so babisu na ngai ebele epai ya mama Eugénie Mongai mwasi ya papa Mongai papa mofa Mongai mo abengaka mobali ya momo soki ovandi na couple wana wana sheri te nkoko yiba ya koyiba ti mama Eugénie Mongai na ya momo na ye botika nasali bino babisu ebele couple Mongai babisu na bino nyonso tu babisu na bino surtout bandeko na nga oyo bozotala nga parce que bino boza ya ngai pe naza ya bino Lili Nteke mwana mère je te fais de gros bisous Lili Nteke mwana mère je te fais de gros bisous babisu na yo nyonso tu mama Ariette Kasongo Tambwe babisu na bino nyonso tu pesa bandeko so babisu ebele mama Chantal Kile na Irlande pesa ba mama Irlande babisu yebisa papa Kile ke misu na ngai ezotala ka PayPal misu so na mga na tene na PayPal na tene ni papa Kile déjà maman Bibiane na Dijon je te fais de gros bisous maman bana ba bisous na bino ebele maman Yvette na Londres ba bisous ebele maman Georgine maman ya Amina na sali vraiment ba bisous mingi na bino nyonso ya Marie Paul Elumbu ya ngai ya motema ndeko na ngai ndenge na sepe na message otindeli nga na sepe na message na makasi vraiment nzambe asunga yo kutu na bengelaka na ngai te nayebi na ngai kote wana yo tina Kinshasa kutolingaka te na matamoto donc kote wana vraiment en tout cas penza kimia eza nango bambote so ebele ke mingi kuna na Dijon epai ya manzuzi exotique mpona biso soko ozalaka na Dijon nga poso olia pondo kitoko oza na poso olia ngainga ya kitoko oza na poso ya kolia kwanga ya kitoko oza na Dijon kuna kende na exotique biso exotique na biso
exotique pona biso. Exotique pona biso ya mama Nzuzi na Dijon. Somba pondu no ya kitoko, somba safu no ya malamu, kwanga no ya bia po biso ba Congolais to ngala biso ko sanene to linga ko lia bio. Nalingi te mutabe nga o mama Eliane, avu bando pesa ba fona pesa mbote. Eza respect na binoti. Tana bi allo bonjour. Na pesi bino mbote, est-ce que mabeza? Olivier c'est mon fils loba mabeza. En tout cas, merci Bingi pour na bino surtout bandeko nazaki na posa to so la mukie to so la pona makambo etali bana na biso le to ke ndo so la makambo éducation ya bana. Éducation ya bana est très important. Éducation ya bana ezelo ko moko ba parents to ko saka nango te po biso moko ba parents na biso ne ba bokola biso malam. Pourquoi pas biso peto bokola bana na biso malam? Ba parents na biso to ba bokola biso bazaleka kaka ke mama biso badabaka Eli ata mutaleko na mbula moko aza yaya. Papa nyonso aza na âge papa na bino aza papa. Mama nyonso aza na âge na ngai aza mama. Yaya aza yaya, mama aza mama, papa aza papa. Biso ba Congolais tokoli ndenge wana toza na respect ya koyeba kobenga na yaya, toyebi kobenga na ba mama. Bomoni ki tozo éducation mo ya kitoko ko ute pa ya ba parents na biso, esala biso bien. A pe ba eza pe na ba famille muso na poto mona pe muto zo benga yaya, neti mando ina nga Elia abenga ka yaya Josh. Azobenga yaya eza nango ndenge kaka boye éduquer mais eloko moko tokosona bino lelo oyo esali ngai mwa pasi pe mawa makasi ezali mokili ya lelo échanger makasi mokili échanger pona kobenga na kiyaya te, ce n'est pas ça. Bana oyo toza kobokola na kati ya ndako, bana toza kobokola toza koyeba te internet eza malamu eza pe mabe. Bana ya lelo baza lisusu bana te. Bana ya lelo baza bana so aza na kati ya libumu ya mama. So aza na kati ya libumu ya mama wana aza mwana. Soki asa botami alongo kaka na niveau ya crèche akobi kokende omuso ba ngo ni CP arani nango na bosa na pesa mobengi la ndenge ni. Soki asa yebi internet esili aza su mwana te. Yo kokanisa ke na mwana ndako te nzoko za mwasi mukolo na ndako. Okasa koza mwana muke nzoko za deja na mobali mukolo na ndako. Ozo mone 9 ans nzoka ayebi makembe senengeni ezalaka ayebi ke papa na mama ndenge balali boye baosa makambo boye. Donc ngape na koyiko sala ngo parla la ngino baba mama to sala vraiment très attention likambo ya kosangisa bana place moko bana balalaka place moko eza trop dangereux. Trop dangereux. Ba mama o boza na habitude ya kolalisa bana ya mibali na bana ya basi bala la place moko ba mama eza mabe makasi eza malamu te. Balobaka ke boko kotika pondu esika taba azali te. Soki totali so balanga nzembo bayemba ke taba alia kobena moleya singa na ye. Pondu batika kango batika pondu esika ya taba te. Esika taba aza na singa. Ceux qui ont mon pondu, taba osala ka partout les moyens seli makasa sa nini aérolia pondu wana. Aloba na basi na bana mibali botika ka bango place mon côté. Ata ba botami papa moko mama moko botika ka bala la place mon côté. Ceux qui baza ko mona na banzoto na bango eza bien te. N'est-ce pas Ashley Ndombe ya juste kalala. Dieu Chakala, je te fais des gros bisous. Naza na vidéo moko Natali vidéo wana na leli pasi maya miso etangaki nga penza bokyu Natali vidéo na tangisi nga maya miso nazwi yango na tindeli yango epa ya oyo nga ma copine d'enfance yanga ndeko Dina Ngolo la couturière abi mikolo so bofuti mabaya ta otonga ne peso te abi na mona nga liputa batinda ko meso bofuti te na otonga te wana Dina Ngolo mutalo ngai te Dina Ngolo mwasa bato ya papa Aurélie Ngolo ye mutalo binde ngwana na tindeli mama Dina Leli nazwi video na tindeli madame Tilma Kenja ya dilondole atali video ya binanga c'est pas vrai. Vidéo wana eza na ndeko mobali atindela kingango ay mama limbisa nga avec tout le respect que je te dois quand même na tindelo ka vidéo poko yo kaka boye mabe atuna ki soki na ko tindela yo foko lo balika munenge ezali a expliquer kinga na likambo bi mama tala na kute na vidéo moko eza boye soki na ko tindela yo nga bi problème ya te papa tindela nga yango tindeli nga vidéo
nakasi papa kotala ngai moko komona tosolaki na wande ngwana pona linga lokuta te pona linga lokuta te posa na sisi émission na bandi louange na tant na osa louange na ngai ke naiki ana posa ki bino te na lingi ba problème te même na diabulu même na diabulu na lingi ba problème te pardon po lifelo yango yo lola ya tout nyuso to salaka awa kaka ne mamuso so silela ka awa alors moko ba masumu ya omona ya lisuma mukia déjà lokuta mabe tokoma kaka minuit ngai wana Bosra TV na koti mbala moko na Bosra TV église la bonne sémence et pas ya papa na biso évangéliste Charles Bameko mobala te ya na sepelaka ndenga lobaka nzambe batela mwaso ya ngai mama nani mama mami batela mo papa Charles a fait ta bolingo batela mwaso ya ngai batela bano ya biso matin na prière ndeko matin na prière ndeko nanga bondela ozo bondela bien matin na prière matin na ale mopanga ka ne bango mopanga ka Olivier Sele soka ba eta totela ba mopanga soki oyebi ko bondela ti na 6h du matin kende ko s'abonner na Bosra TV église la bonne sémence s'abonner kuna na Bosra TV na 6h prière ezali na 12h prière ezali na 19h intercession ezali na minuit era mopanga penza yango wana to mataka penza na prière soki obandi kokota na Bosra TV oza kolanda enseignement wana ekofungula wa mémoire ekolakisa ko bondela ekolakisa ndenge nini ba mataka na prière ekolakisa ndenge nini ko tindela ba ina mopanga neti ngabo soko ye wana mopanga soko ye wana mopanga yakana ndenga bien soko wana ndenga mabe kaka obila kenda no nakende ko meka yeba ko kozana mopanga pembe ko landa yo ndenge ndalobaki natali vidéo kotala vidéo komona mwana ya mwasi omona mwana mwasi aza entre 9 et 10 ans so moni mwana mwasi mwana na biso ya bato mwindo 9-10 ans otali mwana ya mobali 7 ans est-ce que beaucoup ko imaginer que beaucoup ki kondima ke mwana ya mukie mwana dia ba 9-10 ans ya mwasi ya mobali na ba 7 ans comment mwana ya koko sala partout avec deux garçons bana mibali mibale ye mwana mwasi ye moko bana ya mike ya boye bisanga bandeko bana ya mike ya boye basala partout ye mwana mwasi moko na bana mibali mibale meneur de jeu nde ye oya mwasi naza meneur de jeu parce que ye aza mwa mokolo ana ba 10 ans bana mibali bana ba 7 ans yango na bozo mona mokili oyo kobeba mokili ebandi lelo te kobeba mokili banda kala n'est-ce pas Julie Citron Caviar Betty la patronne à London. Ma bisou est belle, on a fait mobimba. Meta nanga la brésilienne. Moi c'est à PMB, je te fais des gros bisous, meta ma copine. Yango to mokili oyo kobeba mokili bandi lelo te. Koboyeba mokili bandi depuis Adam na Eve. Soki Eve akende kolakisa Adam makambo mabete na jardin d'Eden, mokili ngeza la boité. Yango na papa musu bolelaka mwasi nanga teza yete Eva mutabandaka na jardin papa yo sala continuité ya masumu Eva mutabandaki yango Eva mutabandaki yete yo sala continuité yango na bozo mona ke eza pe na basi ebele balakisa mibali makambo ya papa na mama omona ya mo mukolo ya quartier alakisi moi jeune makambo papa na mama. C'est depuis la nuit des temps. Botala lelo na mokili ya lelo mwana ya ba 10 ans na bana ya 7 ans meneur de Jésus ye mwana osala partout na bana mibali mibale. Parla na ngina lobake ba maman ndenge tozaka boy na bana kati ya ndaku na zo sepela banglophone balobaka don't trust anybody. Don't trust anybody. Ne fais jamais confiance à quelqu'un. Même à ton enfant ne fais pas confiance. Oza na bana na kati ya ndaku bino bwana kati ya chambre bolali olali si bana basi na bana mibali place moko bakoza ba cousin cousine oui balali na kati ya chambre moko bino pe ba parents bolali ki bien boyebi te nzoka makambo za koleka oyo bino ba parents bouti ko vivre yango bango ba vivaki moye boyeba ezate pona nini bokangi bango te moye boyeba ezate il faut bokanga bango po boyeba ke bano bakoma boye bana ebele ya mokili ya lelo oyo ayebaka te mobali na liboso aza mobali nini pona nini asala ngo déjà na cousin na kati ya ndako bazokola place moko asala ngo tamusu pe na frère na ye na kati ya ndako
Moi ba première degoka onaye ezate po abandaki yango bo mwana. Abandi yango bo mwana zo sala ngwa za mwana muke. Ba mama photo veiller makasi na bana, c'est trop dangereux. Ba famille recomposée oyo ko sangisa bana basi na bana mbali place moko makambo wana esala maka mingi. Ceux qui na lobi likambo oyo parce que vidéo na mutu atindelaki nga batina mona bato mibale mwana mwasi atindelinga mama nitu il faut le bango parce que oyo ya ngai ya liboso nayebaka na vie c'était mon cousin. Cousin na ye mutu alakisa ye makambo awa na mboka poto. Cousin na ye mutu alakisa ye makambo awa na mboka ya poto. Alakisa ye baza nanu bana mike. Cousin abebisi cousine baza bana mike. Ayebisi nga mama na kobombela ote na koloba parce que depuis bato mususu abi cousin na yazaki na âge ni 10 ans 12 ans pardon 12 ans yazaki na 10 ans baza bana mike bazo mona lokwa baje ezo continuer muke muke ezo continuer muke muke na kokola na ko continuer makambo wana. Cousin na ye na kati ya ndako mutu alakisa mwana yebisinga bi mama na âge ya 10 ans 10 ans s'il vous plaît. Mutalekise makambo cousin. Habito bana kusana kwa ba jemi ki tina ndenge to koli na sentiment mais batikali koyeba ngote na ndako. Abi mama batikala koyeba ngote. Batikala koyeba te. Mama nanga tikala koyeba ngote ke cousin nanga mutu alakisa nga makambo wana. Po tuza kokola na cousin ndako moko. Kokola na cousin ndako moko bakoli ndenge ni bazola la pe chambre moko. Bazokola ndako moko bazola la chambre moko. Kovana na baonda kumoko ezaki ndenge nini yake ndenge bwana poto boye bwa bande komi bale ndenge bazaki bande komi bale nani ndeko moko donc sœur na sœur ben les deux sœurs moko aye kozora ba mibale makambo gouvernement oyo azumala gouvernement moke mbongo eza na kuna na kena ko sa nini kovana nanga na kin na kena kina ke vana kina zu mwana atikeli sœur na ye atika koboko ile mwana azaki mwana mobile sœur na za na mwana oyo ya mwasi bakomi kovanda sœur na yepe abotika mwana na moko yepe koto modos kozo boko la bana mibale na kati ya ndako mwana yaya na ye na mwana na ye bazovanda na kati ya ndako moko mais ba baby sana mwana ya mobali abebisa oya mwasi tina ndenge bakoli na secret wana cousin mwana na yebisa bi mama ngana tikeli na souvenir ya mutu te ya koyeba ke o my first boyfriend. Non, I don't have the first boyfriend. J'ai jamais eu un premier copain. Non, 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 mobile libosote. Moi, le mien là, le premier, c'était mon cousin. Yango na video na ndenge tambola kilo kwa ngamba bato babiki na sama kama mabala batindeli ngango na bato mibale mutu batindeli ngai video wana mais deuxième personne tindeli nga video après nga témoignage mama soki na tindeli yo na ezaki mama penza vraiment faut kotia accent vraiment na likambo ko lalisa bana mwana mwasi na mwana mobali ndako moko parce que bazaki na ndako a deux chambres salon bango baza kolala na chambre moko cousin mbeto likolo na ya se bali superposer ba parents pe ba na chambre na bango baza pe na salon balalaka bazomona ke to boko la bana baza te il faut faire très attention ke bozo boko la bana bazola la chambre moko ya mwana mwasi na mwana mobali ce n'est pas bien il faut qu'on sache vraiment attention ba parents faut qu'on veille na bana wana eza bien te bana mingi ba baby sali bozo e ba te ngozo mona obali si mona omona ka copain na été dizo mona kake mwana nga kola ka copain dizo ka copain kaka o aza na kati ya ndako copain kaka aza na kati ya ndako yende copain na ye au moins les trucs que nous balisa mona tu peux facture mulai ozo senga pe boye bikaka ngane naza boye nazo balisa moseka nzoka moseka a de moskakala moseka zala déjà des mosquées yokuno ka se moete oya nga moseka te bio na balisa moseka nzoka moseka azala déjà des mosquées mais papa maman souboul boye de l'autre côté et puis bana mikolo bana hypocrisie makasi bana mikolo bana hypocrisie moko ko sakana te. Attends, tu vas embadi bana hypocrisie mais bana mikolo ba embadi nanga bobala ngai nga mwasi na bino yeyo mameli ya nitu mwasi amfumukanda kimya kiankaka munu ngai mwasi na bino kimya kiankaka c'est moi cousine na kati ya ndako moko
ye na leki bala ka chambre moko o na mbeto ko na mbeto ase boyebi ke bana basi so bazokola surtout bana baso ba développer ka bien wana o bazaka na mo banzoto zomona bien mo batei bien classé mo banini azana ndeko na ye tango aza kolata na miso ndeko na ye azopokola ba mafuta na miso ndeko mwana mobali azaka mwa mobali ngala aza na petit neveu na nga moko na otanga ko monete possibilité aya osilika ya ba tata pourquoi tu as dit ça azaki na chaque tongo ayebisaka maman bango bi mais pourquoi ce truc là c'est toujours debout. Poisson mon apôtre abote mi ah. Yaya. To se ka ya call it. Moi na ngo na bisa bino wana akomi na âge ni. Akomi na 18 ans. Abota maka akomi na 18 ans. Tant wazana no mwana muke ba 4 ans, 5 ans. Chaque jour tout na maman mais pourquoi tous les matins c'est debout? Pourquoi maman? Explique-moi. Bon moi ni papa musu bazaka. Poisson na mwana, aso na mwana te azu charge no so tikeli maman. Ok, maman, va demander à ton papa. Oh non, moi je te demande, toi, dis-moi pourquoi tous les matins. Pourquoi tous les matins ces trucs-là c'est toujours debout comme ça? Pourquoi tous les matins c'est toujours? Surtout non, maman, pourquoi? Ce qu'on t'a dit, pourquoi? Ce qu'on peut imaginer que ce qu'on a moi c'est dans la chambre. Que bala la kabamba moi c'est. À côté na ye, pourquoi c'est debout? Yé peut-être maman a debout, on a coupé sa réponse que ah debout autant mon soubo ezabwe, bana une colonne internet. Botaka na que moi na 9 ans meneur de jeu. Nabana 7 ans. Et puis partout, s'il vous plaît, moi si mon bana mibali mibale. Bota la bana, kolali sa bana basi. Nabana mibali, cousin, cousine, mes frères et sœurs. Ba maman bossa la très attention. Faut qu'on keba ma case. Pour eux, après ça, témoignage à yemo abi maman. N'a un souvenir, t'es un petit ami première. Non. Premier amour, c'est mon cousin. Premier amour, c'est cousin. To bomba jeune na biso bien bota la ka ke moi ça na 10 ans moi mbaldu ba bombi jeune ba tinda ndenge ba koliti le pa bali na tefiango mais ce que boto na comme na âge ni comme na 25 ans azana 25 ans abi ata zu copain cousin na ye wana kaka yende Diego ka oni wana ye ka lingaka na 25 ans boyebi ka bana mboko asa bimane na ndako asoza appartement na ye cousin na ye pe azo appartement na ye akenda cousin na ye pe akoma na ye pe na fille na ye bavandaka mais à chaque fois moko na bango soza besoin moninga bakuta na baza ko continuer inceste na bango wana baza ko continuer yango Mozuma na niveau pour babanyango bana mike baza ko kola nango il faut que ça attention ba portable il faut ko yebaka ba option mosusu bo bloquer kango pona bana et loko boy ba film X il faut ko bloquer ba film X pona bana ba kota ba film wana te ba kota te na ba film wana il faut ko ça attention ba o basi ba baby o ba o nana ba baby te ba beba te. Ok, balisa mwana bona wa balisa moseka asa de mosca déjà kala atiki ope na flou o moseka nzoka de mosca déjà yo yebi na honte faut qu'on soit très attention à ba parents ba maman na ba papa éduquer une femme c'est éduquer toute une nation c'est comme éducation à bana ba papa comment osundela ngo ba maman okate eza maman yo mwana so abebi kasi yo mamati te est-ce que mwana tambola kindaka na maman te akindaka na yeye moko ba kindaka tambola bino bokanisi nde balobake mwana nyonso aka na secret na mama non détrompez-vous bana nyonso to basi baka na basekret na bamama na bango te bamosuku to balingaka bamosuku to mingi bamosuku to baproche na bamama te mosuku to ka je n'ai pas confiance à ma mère aprofie makambo na kende bango na bato libana me na mama na ye te je n'ai pas confiance à ma mère malamu akende bango na bato mosusu me na mama na ye te eloko wana esaka bapapa ebele soki mwana na ye ya mwasi abebi babokelaka ngo nini bamama oyo kaka kasi mwana na yo te yo fo baka makambo te ba papa bozwaka ba mama ka teke bochaka ba mama ka singa na kingo teke lokola mwana baby mama yebi te bana mingi babombaka ba jeune na bango koyeba te mwana musaso la kala mama likolambe boye likolo me makambo na kati ya bomba ngo pona yemko mama yebaka te me ba papa soka mwana baby ko baka mabala muso linga ko kufa ya na ba papa muso penza ke mwana baby penza papa siliki ke mama penza libale kufa kaka nzoka mama innocente ayebi eloko te mwana bomba jeune aye innocente tozomona wana bakishasa na kati ya ndako mona boye ndeko mwasi azwizemi ya azwizemi mama lobi non papa lobi yo na mwana ale libanda bokokende papa bengani na mwana abengani na mama nzoka mama bato ayebi na ye eloko te sika moto akenda kokumba libumu na ye akendaki ye moko epe akendaki bakende kodemoske ye azalaki ye moko mokumba na esali nini ezongeli mama na motu nzoka mama bato innocente ayebi na ye te
Pona nini parce que ka pona ba maman nde basaka nini nde ba edikaka bana ba maman nde batikala na ta mulai na bana na kati ya ndako. O mai na nga moko ya muta tindeli nga ite ya nga moko. Ye général bien mai esili o eza ya nga mo eza ya mutu te. To veiller na bana ba parents c'est très important. Bana soki balali de temps en temps kita kolala se bango chambre moko ezaka bien te ezaka mabe ya malamu te soki bazana no mwa mikie soki babandi ko koma déjà na ba 7 ans 8 ans bosangisaka bango susu te ekomi ntango mabe surtout na ntango android na ntango internet na ntango bango ye moko na 7 ans yebi kokota yebi kotala makambo ya très dangereux. Très dangereux. Ba mama mingi na kati ya ndako kasi kozala mwana na aza nanu boye nzoka mwana saki enda boye boye yango pe kaka na kati ya ndako libanda te na ndako kaka na cousin na ndako kaka na frère bazoboma makambo na bango bano bazobota marto bazokola awa bazomona neti bamakambo na biso akuti bango nango neti pamba bosala ba insiste bango nango neti kaka mais non yango fo kovandisaka bana kovandisa bana kotalisaka bana makambo bamboka na biso ndenge nini ezalaka kovandisa bana kotalisa bana kolakisa bana ekolo na yo eza boye mwana oza ekolo boye talo botama mboka na bino yango mboka na bino oza mutu ya ba Congo oza mutu ya place village biso na ekolo na biso bachi ekolo na biso tozaka na bamo betini na biso ya mike oyo tobala na rapete omona ke etini oyo na oyo boza na chef coutumier moko moyebo bala na ezate yango na tonga tango tobala na yo za nini etini na bino nini boye neti biso penza bachi makambo na toyebi yango makasi ba etini na biso ba parents na biso balakisaka ba mama balakisaka biso ke moni yo za mutu mboka boye yo za mutu mboka boye yo za mutu mboka boye toza bandeko bobotemela ba mama ebele boa bandeko mais boa batamboka moko te oza na mwa etini na ye 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 biso bachi tozaka ndenge wana biso bachi tozaka ndenge wana bokomisa biso so kaka ndenge toza bachi oui est-ce que ngana président Félix Tshisekedi na pesi mbote ebele na respect est-ce que ngana toza etini moko te toza kaka bachi toza kaka baluba mais ntango tokomi na place mwa baetini ya moke wana mike toza eloko moko te non toza eloko moko te baetini ya biso ya mike toa baluba biso nyonso ya solo wi bachi na wanganaka te na loba yango avec fierté ndenge na ngai ndenge nzambe asalela ngai je le fais de gros bisous nyonso to balinga mama elia nitu bafille na ngai bozo lelo bana nanga bwana mabala bozo mbota boyeba ndenge ya kobokola bana bosengisaka bana so bana basi bakomi ya mwasi komi déjà ba 6 ans ba 7 ans 8 ans ya mobala na ba 10 ans salaire fort lukanda koke mutu na mutu azala na chambre na ye bazaka na ba chambre moko te eza mama anga moko tosolaki ne likambo avana so na bino ayebisanga mama Eliane na kokuta système na bino apoto ezaki mobali azolongola mwana couche mwana ngo mwana mwasi eloko wana mama nga nalingaka ngo te ata moke na sepelaka na eloko wana te komona ke papa alongola parce que mwana mwasi nzoto neza eyaka lokola mama na ye mwana mwasi ezaka lokola mama na ye mwana ya mwasi wana ya bebe azaka lokola mama eloko wana ezaka ndenge moko kaka pona ya ba mama soki ekoli ekomi na ba oyo nani ekomi kaka na nini mais c'est eloko moko mama na yebisinga yo moto soka na ba mama bino moto boza na ngolu wana ko soka na ba mama il faut pas mama ko lingaka te omono za na kati ya ndako oza kuza mo za na elongola nga mona kushiko balongola mona kushi mona ngomona mwasi boso kuza na meleki masanga boso ko meleki cigarette bozo mo te ba eza ba faso bela ko bebisa mwana yana ba faso bela ko bebisa mwana mwasi na ba faso bele mwana mobala ko bebisa ye to veiller na bana ba bande ko na nga basi. Faut qu'on veille vraiment na bana, c'est très important. Faut vraiment qu'on veille na bana. Ce que jeune fille oh yebisi nga za na 25 ans. Abali na ntaza na ndako ne. Tango ayokaka makilanzo te bandi ko chauffer ningani. Abenga ka cousin na ye ayaka. Nous mona niveau. Cousin comment na ye na petite amie na ye avant na petite amie. Mais yete azaka ka ye moko. Abi ata azu petite amie mais
na mutu na ye dans ma tête c'est mon cousin. Bozo mona teke oza abomination. Yango na yebise ke nga abi ma fille. Église la bonne sémence. Bostra TV. Kendo ke doka mato eza kuna ekotindo bongwana okotika makamona et puis il faut le kana délivrance parce que o selina kozeza abomination il faut le kana délivrance. Maman na yebisinga lobi mama yebisaka ba papa oui mwana na yo botie to boyita za bébé mais kolongola ka bana basi mama na tuka bi kolobotika ka mibali bana kolongola bana ba couche naza contre le kambwana mwana mwasi papa banda kolongole couche papa banda kozo alongole couche azu pa sukoli mai mama na yebisinga lobi bibi betchena muso encore mama na pa azachi mama na pa aza ba chi abi bibi betchena muso tombu mbuyu wani titu muso malo utuku muna songa lumbusha mwana baka jumumbusha makusha na kutangila mwa ba utu tangila bitu bibi sisi mwana baka jujana buju mwenda mutu mwa bisenga binga sepela mingi solo ba mwa mnoka mboke sala nga bien sali yo bien osepeli yeli nga bata en communauté mameli ya nitu ba mwa mnoka mboka ne sepesanga talaka yo komba famille longola ozoka komba ba ya komono marital otindika liboso lobaka temo mnoka mboka pe po saka pe biso bien jeune fille nanga musa benga bisi mama ngani ngaka so bi embadi me biso ba embadi ndeto bala yo ngabi bino ba embadi bala ngana respecter ka bino mingi dalinga bino mingi me ngai wa bino ngamo sa bino za kima kian kaka yana ya Miriama matundu ye mutabenga nga kima kian kaka ye baba mama ili ya netu kima kian kaka se meki na ngai ya embadi nakalisi ba mama boyoki makambo ki nango boza kosana bino lelo yango wana c'est vrai boyeba ke era koseki ezali era kolela ezalaka era koloba likambo ezalaka era likambo ezalaka na baka émission pour le mariage eza émission moko ezaka éducatif ndenge na lobaka ezaka mpona kopréparer bana na biso côté pe bao baya déjà na kati mama Alpha je te fais de gros bisous mama Alpha na ngai je te fais de gros bisous sana pe ba bisous ebele na ya linda bando benganga ti lelo nazelaka coup de fil na yo benganga soute problème ngaza problème na mutu te même na diabolo likam na mutu même na diabolo ya linda na ozela coup de fil na yo Chanel Massamba je te fais de gros bisous ma fille bo veiller pas ya bana bana ba kongo kota ba film X mwana zana na 7 botaka ke bana ya mikie ya mukie kaka zaka 3 ans mami toi tu es amoureux de papi toi tu es amoureux pour aimna kokoloba amoureuse na amoureux toi mami toi tu es amoureux de papi toi tu es amoureux toi ah mais tu as fait bisous sur la bouche de papi tana no mwana 3 ans ah bah mami toi tu es amoureux de papi tu as fait bisous nazo ba amoureux pour nenga loba la yango pour na ba amoureux ça ba amoureux mami toi tu es amoureux toi t'es amoureux de papi, tu as fait bisous sur la bouche de papi. Mouta 3 ans. Inès Mamba, 3 ans. Absolument, toi, tu es amoureux, tu as fait bisous sur la bouche de papi. Mouta, elle a 3 ans. Mouta, pour ça, 6 ans. Alors, oui, bah, que Nali est sacré, les carabous. Pendant 3 ans, sur le binengi. Tu veilles na bana. Yama comme na pousse tout sur la bino yango lelo yango yo. Faut que veille na bana et surtout pour na kobeta la bino sete na mwana mwasi ya beningai. Qui a banda qui a mon âge il y a 10 ans. Son cousin avait 12 ans. Elle avait 10 ans. Nenga banda qui a donc Diego ka on a ezali cousin na ye. Mutali bosa le sema kamna mukili c'est son cousin. Cousin na ya côté na mutu tilelo. Tilelo kwa kobala tata zu copain. Cousin na ezali kaka na kati ya mutu na ye. Et pour ceux qui pensaient que d'autres ningani Mathia sakani allô, j'ai besoin de toi. Cousin pe vous azumutuka ye wo asisi asimiza asa nini azongi ni vini koni tili lelo na yebisi ngabi kende na Bostra TV mwana oyo eza abomination ozomona ozobala te bilakeli mabe ezali koona yo na makambo oyo osali na cousin na yo cousin na yo mpe abali te eyaka kasu mpe fi moko boye eyaka tovanda mais il faut vraiment basambela mpona bino badélivre bino yo na ngai leo bapenza bamama bosala très attention bana na kati ya ndako kolalisaka bana soki babandi kokoma ba 7-8 ans bokabola bango bachambre moto azala na chambre na ye eza bien te boyebake bana mosusu amona 8 ans déjà banyonyo bandi déjà kose forme siko baza place mwana 7 ans siko soko asala lokola mwana ya ndeko ona yebisi bino non mais pourquoi tous les matins c'est debout pourquoi c'est debout tous les matins bomoni teke bakende na kati ya bakwela nini système Adam na Eve mpona lelo tosuki wana
émission mama Elia ni tozala mpona kobebisa te ezalaka mpona kobongisa ndenge nayebisaka bino ere nyonso tu matondo wadada zangu wa Swahili munasikia mwanamke na mwanaume wasilaleke kwa bedroom moja sio mzuri. Watakuwa kuna wanapendana, wanafanya mapendo, wanafanya mapenzi, wewe mama na papa mko munalala, amutajua ile kitu watoto wanafanya usiku sio mzuri. Mtoto akiwa na miaka 7 ans 8 ans, chambre séparée, c'est très important. Parce que makambo mingi bana basaka na kuku eselaka na kuku oyo na 25 alobeli ngai na yebi ete apesaka kombo na ete est-ce que maman na ye bien maman na ye innocente ayebi eloko te. Mpona lelo tosuki wana soki nano osabone tokutana na émission ya maman Elia Nitu kende ko sabone Eliane Nitu TV. Soki po tele émission na nga omonki émission na nga sepelisi ochelinga pouce elakisi ke mama Elia Nitu nde na tele émission oyo nasali nini nasepeli nango esali epesanga susu courage na force ya kokontinue kosala émission parce que esengo na bino yango nde esaka force na nga. En tout cas pour nous tous que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusak muna nzambe nibesha nini bana betbons. Bona na louange. Ndana sisi ana kena louange. Bye bye.